Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut. Bonjour. Bonjour na balandinyo soya BBC Mpoi TV bonjour na bino bonsoir ici qu'ils ont mené bino partout dans le monde. J'espère que dans la grande famille vous allez bien. Naloba toujours que no biso ba mususu yo kolala kolamuka buiza juste quand miséricorde ya Nzambe. Alors grâce à Nzambe, ils a vraiment ya motuya na bomo na biso. Alors sa grâce nous suffit. Alors j'espère que dans la grande famille bomoni titre na biso bomoni photo ya miniature na biso bokota na noto solola bokota mama BBC ye oyo moi déjeuner ça bien moi déjeuner à tongo ça vraiment kitoko makasi voilà bokota na no boyeme famille libota shalom famille libota shalom na bino nyonso shalom ba meilleur vœu na bino nyonso balandi ya mama BBC shalom na famille libota ba meilleur vœu na bino nyonso famille libota ba joyeux Noël et voilà nyonso isangani kaka toke na ngobongo parce que 2025 et c'est pesameli biso 2025 to stokoti parce que biso toza biso na problème na motote toza na problème na motote 2025 na maboko voilà tous sika matondi pa Nzambe parce que tous qui spécialité ou encore tous pe spécialité na miso na Nzambe na bande nyonso bato kotaki na bango na 2024 batiki biso misusu pe bazana ba hôpitaux et voilà biso toza spécialité mais mawa na ye yango tozongi sika matondi pa na etobi kumama na yo Yesu Masia mobateli pe mopesi pema mobundeli na biso oyo abateli Poutine 2024 nyonso ti tokomi kaka na mois ya octobre ya mois ya anniversaire na ye Nzambe alakisi Poutine alobi toi tu es ma fille oza mosali na ngai pangusa na mama ya miso wana po ani kaka Nzambe ayekoyebisa ye ke non tu as beaucoup de gens omoni nomba bato kanisa ke no ba inayo te ba mukie ba penza mukie zelesko nga Nzambe na yo nga papa na ona la kiso nombre na la kiso bato balinga kayo Poutine akokite Poutine simbi mutu Poutine aleli Poutine sengi abandon Poutine abi Nzambe na ngai bande kuna bota makinga moko te na octobre awawa exact septembre je crois que septembre anniversaire à Poutine c'est quand moi on est ezokende tous en décembre c'est octobre septembre entre octobre et septembre beaucoup melanga suwana Poutine abi bande ko na bota makinga moko te na moi oyo bakado elekaki Poutine la pleureux aleli bande ko pour moni eza conseil moko nazo pesa vous savez soko za moto sambelaka Nzambe atozolekana na ba mbonge ya ndenge nini ekozotambola avec sa crainte bandeko lelo te lobi te Nzambe apangusa opinzoli wana bandeko babiso nyonso oyo toza na nombre ya koloba ke non on n'est pas aimé nombre bato balingi biso eza mukeke nombre bato bayina biso. Tu te demandes, Seigneur, pourquoi nasali mokili yango nini? J'étais aussi parmi bato o babomayo, j'étais aussi parmi bato basala Yesu na biso Yesu mabe. Alors, na comprendre kanga na yebisa bino toujours que
vie ya Poutine makambo Poutine asalaka bafilm akomela biso ngai elekaka ngai te nazaka na eloko nazwaka botala Poutine azala insulté combien de temps donc babanda kofinga ye ça fait combien d'années sur les réseaux sociaux malgré mosala na ye kitoko azosala malgré mosala na ye kitoko azosala mais mokili ezolinga kotia ye kaka par terre mokili ezolinga kaka kotia ye par terre mais elle était toujours la tête haute bandeko yo oza wana na nga mama BBC soki yo po peut-être olekaka mpe na babitumba ya kelobaki no nga bato bayinaka nga kaka boye pamba nga boye kaka bafinga nga kaka pamba nga boye nga mama BBC je vous dis nazwa formation à partir à Poutine il faut jamais baisser les bras au grand jamais tant que oyebi bit na oyebi ambition na yo na sa moyi oyo il faut jamais enga na kotisa esprit ya Poutine na kotisa penza place bayini na nga penza bomoni penza bayini na ngai tia mutu likolo sala il faut sala bavandi so kimia te qui sont ces gens balingi ba faire taire yo baza banani bundi pona bavandisa Poutine kimia ayebi ambition ayebi bit na ye ayebi musala na ye oyo azosala ayebi objectif na ye je crois c'était le mois passé tozaki na thème moko boye pasteur a soulevaki ya koloba qui veut te faire taire nani azolinga kovandisa yo kimia c'est qui sont ces gens là baolinga kovandisa yo kimia bandeko ngai nazwa force na makambo nyonso namonaka ya Poutine qui sont ces gens wana na vie na yo balingaka kotia yo balingaka kofaire taire yo pourquoi balingaka kofaire taire yo vous allez vite comprendre mama BBC alingi aloba nini Poutine ko ye aza parmi bato oyo balingaka kofaire taire ye te bokofaire taire ye te parce que aza na objectif na ye c'est-à-dire que non il y a que les diables ndako ya kofaire taire yo pour amoni eloko moko na kati na yo la grande famille boyeme bopartager lelo toza le 18 et le 17 le 17 décembre lelo toza le 17 décembre bandeko nyonso bazofete anniversaire lelo bajoyeux anniversaire na bino bajoyeux Noël na bino nyonso ya tolobaka toujours que non mama BBC ntango nayaka mpona kokitisa star na nga te na repitaka nayaka mpona kokitisa star na nga te me nayaka mpona kotombola star na nga nayaka mpona kotombola star na nga la preuve ane ke non tellement mama BBC azotombola star na ye baintimidation moko ya mike komi koya bozwanga te bokokanga te bointimide mpe nga te tant que vous avez fait de tout votre mieux bokitisa Poutine bokitisa été c'est-à-dire que non et pas mama BBC pe ekodenda et pas mama BBC ekodenda mama BBC lorsqu'elle vient pour na kotombola star na ye mama BBC aka pona ofinga te mama BBC atombola ka star na ye avec de preuves ya mosala oyo azosala Sko bino bolingi te mama BBC aya na vérité ya koloba ke no bandeko Poutine bomoni mosala Poutine aosala bota ba film boy papa moi dessert boy bato ba comprendre nango te likama onini mère ya hôtel wapi non to bunda bitumba oyo eza na sens tozo bunda bitumba oyo eza na sens ya koloba te non au Congo barter ba comédien baza mais il y a une comédienne oyo aza scénariste aza
aza so pe aza forte na domaine ya cinématographique. Mais pourquoi bato azolinga kokunda ye? Par rapport à quoi? Asali nini? Peuple congolais tozo komata na niveau ata ya ko réfléchir ata moke te ya koloba ke non eza honneur ya mboka na biso. Bozo mona bitumbo nga na bundaka. Comment est-ce que peuple congolais Zaïrois ozanga ta kokoma na niveau ya koloba ke non musala Poutine azosala musala Belvi azosala eza pona honneur ya mboka na biso tolongola nano bazizani tolongola ba jalousie mal placée tolongola ngo nano tochango mupanzi tosolola nano pona mboka. Muninga osala musala kitoko Congolais boza batu ya ndenge nini? Zaïrois toza batu ya ndenge nini? Tokomi na bakan toboyi te. Mais quelque part ezala ta bakan ya koloba ke non ezala loyal. Parce que s'il s'agissait aujourd'hui à tolobela sur la culture na mboka na biso ba Poutine na bazo honorer ba Belvi na il faut que tombola bango. Mais c'est pas le cas avec les Congolais. C'est pas le cas avec nous. Bazo lukande liwa ya mutu. Est-ce que vous commencez à niveau pour réfléchir? Ata bozo bambaye mabanga, ata bozo finga ata bozo sala tout ce que bozo linga ko sala wana oezo ba sentiment na bino et tinda bino. Est-ce que vous commencez à na place moko bozongi batu bolobi non? Après tout, elle fait la fierté de notre pays. Est-ce que vous commencez à na niveau wana? Boko makata ni bomoni place pesa nga kanda na koma komata franchement. Poutine aza mutu lokola yo aza lokola nga. Lorsque nous dit aza mutu lokola yo aza mutu lokola nga, c'est-à-dire que non, on a des défauts, on a aussi des trucs, on a aussi des qualités. Mais awa toki ko telema tolobe la qualité parce que azo sala musala oyo eza honorer mboka na biso. Pays nabiso où est le Congo na loba kango et puis na kobanda ko répéter yango à part vie artistique naie vie naie peut-être na ke loba ke non vie privée naie et talibiso te. Vie privée à belle vie et talibi sauté dans les réseaux sociaux. Biso toza pour na vie artistique naie. Nous devons toza na devoir ya kotombolaye parce que elle fait la fierté de notre pays. Tolo bango ndenge nini toganga ndenge nini po bozala batu. À part bazizani, à part babiloko tout obino nyonso bo lingi ezala. Mais bo tikala koyeba ke non Poutine azo sa la fierté ya mboka na biso. Ah oui. Na pesi pe ata bande ko mbote te. La grande famille bambote na bino nyonso. Famille Libota na omona wana maman Mimi depuis Grèce. Famille Libota pe atongo. Maman Mimi kamata ba bisou na yo. Maman Mimi kamata ba bisou no depuis Grèce. Maman Joséphine, ba bisou ici que vous allez. Na omona ba message na yo. Nazomona ba message na yo. Voilà. Maman Chantal, ma maman chérie. Maman Chantal ya côté la kangane na anglais sikoyo. Ma po imaginer. Maman Chantal. Ba gros bisous. Maman Chantal nanga. Ye penza côté la kanga siko na anglais. Vous so comprendre la grande famille. Famille Libota, bandeko famille Libota boza partout dans le monde. Et nous devons maintenant, il faut tout travailler ma casse. C'est-à-dire que non, monde entier, il faut tout sa Poutine. Surtout ceux qui Congolo se retrouvent dans le pays nini, manifeste-toi.
Ce que vous avez vraiment famille libota manifesté. Ah, tout ça, maman na biso, maman mami Poutou, yaza na Goma. Bota la Poutine niveau. Bota Poutine niveau. Maman mami Poutou na Goma. On appelle famille libota ya tonga. Ce que tu boulingaka ko faire taire. Mutu moko boye wa zo sa musala ezo mona na jamais kutu. Boki na uti ko pesa bino thème moko boye pasteur, c'est je crois na ba novembre. Qui veut te faire taire? Posanga ko palper lipamboli na yo. Qui veut te faire taire? Posanga ko mona makambo bien na nzela na yo. Qui veut te faire taire? Posanga ko za délivrance. Eza ba nani? Alors, qu'on dit mais qu'on a été la vina. Ils sont tous aux esprits à Poutine. Parce qu'elle est forte. Elle est vraiment forte et puis elle est à féliciter. Boyebi que nous, parfois ça fait très mal. Lorsque Akenayu Kozwa trophée na Itchanota, donc, tant qu'on va lobby que non, Belvi Kandi a eu trophée sur nani domaine cinématographique en RDC. Lorsqu'à Télémi Bandeko, naoka qui cher des poules, aoke neko zo trophée nae, no qui cher des poules, na kolela mba moko, ezaki kolela ya esengo, en même temps kolela ya pasi. Il y avait plein de gens. Poutine a télémis pour que soit trophée naïe. Oh, bah, reconnaître que non, elle est forte dans les domaines cinématographiques en RDC. A ok ne kozwa, na ota la paix, kolela ya esengo, kolela ya pasi, ya kota la bateau balinga ko faire derrière. Mais c'est une femme à se féliciter. Hein? Bane boyebi batu combien bakota ndako. Pona ba insulte. Boyebi batu combien bakota ndako. Pona makambo lokuta ba tchaba boyebi pe combien pe bakota na sama beli. O eza mission moko na sali eh. Ya que non nzamba za bien. Ya koloba ke okoki koleka na ba komba ya ndenge na ndenge o sambelo leleli nzambe na yo. Peut-être toi tu te dis nzamba zo ka kolela na ngai te. Nazo sambela mabe. Po nzambe azanga ko répondre nga, po nzambe azanga ko bundela nga. Belle vie, elle est plus, elle a plus témoignage. Malgré elle nous écrit, elle a biso ba film. Mais na vie na ye moko na nou ye moko vie réelle na ye na kibo moto na ye, elle a kaka témoignage. Un témoignage nanga yanga, elle a témoignage na yo ndeko. Tu vas te demander comment. Force. Ba pointer ba doigt, ba fingi, ba lobby, bandeko 2025. Je ne pense pas que nous allons les sauter. Bon, 2025, je le dis tout haut, les sauter. Tozawana pour la promotion, Tozawana pour la Poutine. Il y a donc dans la récréation et ça les sous-sauter. Je crois beaucoup aux abattus, ceux qui ont mis sur le monde bien comprendre. Depuis qu'un anniversaire à Poutine, vous m'avez dit que non ma cambo changé automatiquement, ma cambo changé qui. Ne bon to ko tango pe na 2025. To tika sous-tenté. Ce qui bino kokoya ko finga, biso to ko relaxa bino bota filme. Bo moni filme o to kota la my brother. Bo moni filme to kota la my brother. Bande ko filme ana e gangisi mokili. Filme wana e gangisi batu. Filme wana e révolté batu. Filme wana ya my brother. Ah non, la grande famille botika. Famille Libota, partout boza, bo se manifester. Mboka nyonso boza, bo se manifester. Poutine doit savoir, Poutine il faut y eba que non, batu baza balingaka ye.
Maintenant, vous devez vous manifester. Partout, Boza famille Libota, manifestez-vous. Vous êtes là pour na Poutine. Et Poutine a un décevoir Binoté. A décevoir Binoté dans les ba film azo koma. Ba maman, ba papa, tozo si mami tout, hein. Tozo si mami tout, hein. 14e épisode ya My Brother. Nga mobile na nga landi yango ya kotelema. Ezaki 42 minutes. Alandi yango kobanda na première minute na 42 minutes ya kotelema. Est-ce que vous comprenez le niveau? Alandi film wana ya kotelema. Abana yo keko sokola maboko. Atelemi tina ndenge film esilaki. Vous comprenez le niveau? Ya que non, bato ba otikala na film. Tozo mona nini, tozo oka nini. Siko mutu abongo tozanga kosa ele makelele. Famille Libota partout boza na mba pays tout boza, bo se manifester. Bo se manifester. Et comme na suka Poutine azo tambola na nzela zo kende. Grâce à Bimi, père abapeti alobi, ah nenge bakendaki nango na ralenti abia azolo tate. Ezaki kolo tate biso no soto tikali. Est-ce que Tokyo lo ba bolamu, Tokyo lo ba bolamu ba film ete bandeko. Est-ce que tango na bandika kawa déjà na soki na 22 minutes. Na fingi mutu. Na fingi te. Parce que lorsque vous m'appelez pour me dire que non, toi tu exagères. Tu exagères. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? 20 minutes yango boyo kata na fingi mutu. Boyo kata na lobeli mutu mabe. Maintenant pourquoi vous m'appelez pour me dire que non, toi tu exagères? Je exagère par rapport à quoi? Mais non. Mais non. Soyons un peu sérieux. Ba témoignage combien Bibi? Nga ma BBC. Naza na ba témoignage belé a. Je crois na koma ko sala bongo film soki leki après ko sala dessert au mona bato babengi mama BBC film ona mikuti na kati. Mama BBC histoire eleka na famille nanga. Boza ba témoin. On a koloba que non, Belleville a ko relever, Belleville a ko fongo la mémoire, Belleville a ko donc nazo ebate. Ko tombola artiste ezaka ko ya ko finga artiste te. Bino bozo tombola artiste na ba insulte na bino. Bozo ebate que non bo tombola te bo bambende na si. Parce que plus au maman bébé ça zo sala, c'est plus peso qui ne de bouche à l'oreille, bato ba yeba kate bato ba yina Poutine. Ah, bazongi. Tout ça n'a pas témoignage. Vous n'allez pas me faire taire. Tant que beaucoup qui Poutine qu'on faire taire, moi non plus. Moi non plus. Parce que na insulte à kate, na lobaka mabete, na ka juste ko interpeller batu na ko telle la ba anti-valeur. La preuve est que bota la film est haut. Poto to ke na ba film nyonso total na année 2024 été. Film est haut aussi ici au ya 2000 ya nani ya My Brother. Boyoki nini? Et salibino nini? Poutine, pardon. La sagesse, cataplaso. Please, la sagesse, cataplaso. Poutine, on a besoin de deuxième saison. Please. La sagesse sur TikTok, cataplaso yo. Poutine a yoka. On a besoin de deuxième saison. Il y a filmé, oh, il y a My Brother. Zela, bo zela. Tout ça a besoin de la saison 2. Il y a My Brother, ton sous peut réclamer, il y a deux sœurs rivales. Poutine, la sagesse sur TikTok, Katelanga Plaso. Poutine, on a besoin de la deuxième saison, il y a My Brother. Please. Tout ça a besoin de la deuxième saison. Please, Poutine, prends ton temps. Inspiration et Kitakaka, pardon. Tout ça vraiment a besoin de la deuxième saison, il y a My Brother. Tout ça a besoin de ou continue qui na mwana na yo grâce ndenge nini papa Omar sort na ye ezalaki ndenge nini parce que toyebi na Congo na biso soki aza na mbongo ba oki ko kanga ye boy pa afuti ba mbongo na ye along abimi prison ou encore a occupé ko kima mboka
Tegra et pas marâtre na papa naï biologique. La vie est continuée qui nini parce que nous avons tous vie. Mélina, elle avait accepté l'enfant, a accepté qui Tegra, a payé ça qui est déjà bolingo. Sors. Ya mama top. Na Gatsby. Yaya na bango ndoki. Yaya na bango akota ba maison. Sors na bango ezendeni. Sko Aziza a continué qui ko vivre kaka na mama na ye oya boya ki mwana na ye Tegra. Parce que maman Moseka c'était une mauvaise maman. Eza ko boya ko ndima ko vanda na Tegra, de Tegra baki ko sala ba makambo baki ne ko sala e kuna. Please Poutine. Ah, please Poutine, on a besoin de la deuxième saison ya My Brother. Bato mususu pe bazo senga. Il y a deux sœurs rivales. Je sais que non tu travailles dur maman, mais oza wana pona biso, biso pe toza wana pona yo. Bozolanda. Biso toza wana plus pona Poutine. Toza na pona ba fitilité wana. Omoni ba makambo na yaka ba mataki bo ekimpese biso elataka biso te. Edendaka. Biso toza na plus pona travail à mer. Ah. Toza plus pona travail à mer. Ah oui. Bozo comprendre. Boyo kapé ndeko na biso moko. Poutine landara. C'est bonjour maman BBC de nous. Maman BBC de la famille Libota, toujours. Maman BBC, my brother. Nalingando linga olobango, my brother. Nalingando olobango. So my brother, eboma ngafo. Maman BBC na my brother. Na les deux sœurs rivales, en tout cas belle fois c'est la saison 2 pour na deux sœurs rivales photo ba Davina na Divina bakenda ko suka ndenge ni héritage na bango et puis na my brother photo yeba suite ya papa Serge ya Omar na Karine ya Tegra évolué ki ndenge nini il faut quand même to yeba ya non la démission no pena wa donc my brother on a fait dans la saison de my brother na lingandolo ba Bandeko boyoki, c'est-à-dire que non, nous on bavarde plus na ba œuvre ya belle vie. Et zalata na ba privé, ba appel tozwaka. Toza kuna te pona ba fitilité ya koloba keno, oh makolo poussière, toza kuna te dendaka. Toza kuna te. Et dans la ba privé, on donc toza plus kaka na makambo ya belle vie, filme. Kaka boende to sulolaka. Donc toza plus animé ka na ba film à belle vie. Nazu déjà pas 30 minutes a boyoki na lobini. Soki ko tombola kaka star na bisoté. Hein? Film oyo, ngakuti nazana besoin ya nini? Il y a saison 2, il y a My Brother oyo. Yoka pe Jesus na se plane ngobenga My Brother. My brother, mon frère. Vous comprendre la grande famille. Mais non. Souci na nge zalaka, bandeko, ata boko finga belle vie. Mais boye bakeno, elle fait la fierté de notre pays. Et Mata Ekita, belle vie fait la fierté de notre pays. Nde souci o nga linga bozango ta na mutu na bino. Yakolo bakelo lelo peza boale po ekwebe pa. Nani a quoi intervenir na côté art na Congo. Kombo belle vie ezanga te. Au moins pe ba papa na miko babi bobenga belle vie parce que na nous pe na nous yena nous mutu na neza pe na nous fraîche. Botaka mama to paloba kinini. Kaka na payo to na to vandi na sa banzete. Inspiration ekiti. Ce que bino bokanisi bino boko faire terrier. Et si longtemps que non nzambe mutazo utiliser. Hein? Bandeko boza pe bato mako pe botali boye makambo depuis bobandaki edenda mutu yango pe ka bomoneke azo continuer bosila mat foka to oyebisa bino ke non bomona te ke esimba te bovanda na bino kimia foka bo tolobela bino non toyeba ke non awa ndenge eza awa Poutine elle fait la fierté de notre pays ce tobi totika na makambo ba kan totika o famille boye totika ngo bandeko Poutine elle fait la fierté de notre pays car ce qui n'a kosi bolo bakeno maman BBC okosi vous comprenez
film esili ba appel na niveau moko pas comme possible. Est-ce que boki ko imaginer bozo ba appel ya bato mama BBC oyoki histoire wana nazalaki na kati histoire wana ngape komelanga histoire wana boye na famille nanga histoire wana boye ke bozo la ka tout na ba appel bokende ko attaquer kuna bo finga kuna bo sala boye bobo mamboka. Mais quelque part ngai naloba keno il faut bino bozala kaka wana ofinga ka Poutine bo pesa ka force mafinga na bino na ekondima keno epesa ka nde Poutine force ce qui bo tali ba film auto tala mikolo inspiration zo koba na kokoba bino koto ba insulte koto yo koto pe inspiration zo koba kaka na kokoba. Vous éduquez masse na ba film na bino. Vous éduquez masse. Et non pas quoi que éduquer masse avec des insultes. Vous allez dans la grande famille. Vous aimez vous partager. Aimer, partager. Bolanda sikoyo affiche na chewana nde sali keno na yakope ko sala mo analyse moke. Pouvons-nous s'il vous plaît tout ensemble pouvons-nous s'il vous plaît apprécier l'écriture de cette dame Maman Belinda? C'est qui question. Pouvons-nous s'il vous plaît apprécier l'écriture de cette dame Maman Belinda? C'est une question. C'est une question. Que le Seigneur continue à vous arroser. Un théâtre tellement éducatif et bénissant. Waouh! Je suis resté sans mots. En tout cas, chaque théâtre réalisé par elle nous captive avec un message précis et édifiant. Nga mama bébé c'est tango na yaka nanga na ba dessert nanga na yaka kobeta c'était pona likambo yango ya nini ya message o euti na kati ya film na yaka ko édifier bon comprendre la grande famille. Je suis resté sans mots. En tout cas, chaque théâtre réalisé par elle nous captive avec un message précis et édifiant. Bota film à my brother. Film à my brother oyoka keno apesi ba précision moko boye ya côté ya koloba ke na monde lelo tona no ya cancer ya anis et comme élevé vie ya ba kozi vie ya bato balukaka ba promotion na ba musala ba okeno bikota kota et ba demande bazo pesa bango encore ba condition bazo pesa bango eza ko kinde ko bimana bana oya mike pona ko kinde ko bebisa banzoto na bango. C'est un message précis. C'est un message précis. Et ce que on continue au monde keno conseil au maman étoile après ça qui Miss Kalunga eza pona ko ya koloba keno bana bakomi ko bebisa bana moi na père occupé ko perdre kaka dignité na yeka boye pona lokoso ya mbongo. C'est dans tous les sens. Te graya ezaki keno ba pesa ki bango nde libonza ya yeba ki na yete mama na yepe ayeba kite zoka famille ake ko pesa kuna bazaki déjà na ba makambo. Chaque théâtre réalisé par elle nous captive avec un message précis et édifiant. Film yana my brother bozaki édifié na nini? Bozaki édifié na nini bokomelanga? Ba comportement ya ba Karine wana eza ba comportement moko ya bien te. Ba comportement ya ba mama moseka. Donc a fongoli ba tout mémoire. Maman moko occupé bon mwana na linga voyager tikelo mwana. Oh banda kobo ya te parce que vous avez déjà na somme wana ya kota film wana belvi déjà pesi biso déjà nani a fongoli déjà biso na boya mwana ya mwana na ngai te
kuna mwana nga kokende kotika mwana soki nga na boyi baoki osala mwana nini kuna baoki obebisa mwana bomoni ba précision que le Seigneur se souvienne de toutes ces familles victimes de telles atrocités en guérissant le cœur brisé et en rendant justice. Vous comprenez? Nzambe a consolé mes thèmes. Il y a toutes ces femmes-là, Oyo Baza qui violées. En même temps, bazemi babota. Un message. Ce que vous avez dans la famille, vous avez dit que vous avez violé. Vous avez démonté. Moi, je n'ai pas qui vous avez démonté. Parce que les accidents et comme les bangs et comme les qui na vie dans Zélanda. Tolobate. Non, vous avez dit 40 minutes. Est-ce que j'ai insulté? N'a insulté? N'a tomo lista nangat. C'est quoi? J'exagère. Non, exagéré parce que Moussala ya Belleville ezo ganga. Moussala ya Belleville ezo stika biso te to vanda kimia. Moussala ya Belleville ezo tinda biso to bimato luba. Moussala Poutine ezo ganga. Maman bébé ça au vanda kimia ndeni. Pourquoi vous voulez me faire taire? Par rapport à quoi? Je vous ai insulté? Je ne pense pas. Moi, je ne fais que mon travail. Non, ça, Moussa Nanga Kotombo la star Nanga. Et je le dis tout haut que non, na sala chomo ko ya bien. Okobeta na tolo pona mutu moko boyo ke otala makamazo ça les a malonga te. Mais non, quand même. Bande koto tika la koyeba yango. Ata toko mata toko kita toko sala boye mataki kitaki. Belleville Kandi, elle fait l'honneur, elle fait la fierté de notre pays qui est le Congo. Tokyo zongo ata na niveau anate. Dites-vous que peut-être que non, tous on a nos Belleville to chai mupanzi. Mama top aza mukolo pa Belleville, mama top abanda musala oyo avant. Boyoka kelo kwa lobaki. Belleville eza grâce na ye. Eza grâce na ye inspiration ya film. C'est une grâce. Nini ezanga ki pe mama topa loba nga pe na komaka baba ngungu wana. Mais non. Abike o eza level na ngati. Eza level na ye. C'est une grâce. Tout ça mon on na mutu na biso ya koloba ke non. Belleville elle fait la fierté de notre pays. Et ça bien. Tolobi Ini Edo, tomoni kuna Johnson, tomoni kuna Rita Dominique, tomoni kuna siko bino bokobeta tolo ya nani na mboka na bino. Boba na kokende kotombola bactérie ya mboka mususu bino pe bozana oya bino. Ba oya ya mboka mususu ba oya kotombola oya biso ta. Alors pourquoi biso to kotombola oya bango ole to tombola oya biso ya mboka na biso? Non, c'est juste nous interpellé. Nous interpellé Zaïrois. Nous interpellé le peuple congolais. Boebi Moussala onga na salaka. Il y a promotion à film ma belle vie. Moi je n'insulte pas. Bon monita onga na saka sortie médiatique na combo ya Poutine. Boebi ba tout combien o ba ina belle vie. O lelo bazonga. Donc, ba o comprendre te likambango ezande nini awo. Baini Poutine. J'ai des preuves avec moi. J'ai des preuves. C'est-à-dire que non, moko na pesa Nzambe merci parce que au pesingata nani o balobaka ke non moi eloko na ya autorité ya koloba ke non ceux qui na lobi ba to ba comprendre.
bolingi to banda koyaka na ba audio na ba message ya bato mama BBC ngai boye ngai kutu na ina Poutine boye ngai boye namoni ke nona ina mwana bato kaka pamba boye mama BBC grâce na yo kaka mama BBC yango nazoba vous là boza famille libota partout dans le monde, manifestez-vous. Bolingi to banda koya ko sala ba émission na batu oyo ngana ina belvi kaka po balobaka ke no belvi akenda ka kimpese o ngana ina belvi ko makoloneza poussière ngana ina belvi po balobi asala lokuta tout donc makambo nyonso ya lokuta o ngana ina belvi na banga na nga belvi po akenda kozwa ba mikuwa après ba fête ya bato nde loko na ina belvi. Nous avons des messages ici avec nous. Pourquoi pas toi qu'on démentir? Est-ce que belvi azaka parmi bato baboma yesu azalate yango mona nga na telemelaka bato naloba yango toujours na bémission nanga oki koyina mutu te po yoki balobi yo na nopesi chance te bosololi na ye ou encore bomonani na ye. C'est la haine eloko wana ya bato babebisaka réputation ya mutu kaka boye pa oki obebisi réputation lobi mutu wana pe soki aza na conscience te azwi yango bato ebele. Mon téléphone est plein avec des témoignages. Yake no nga na ina belvi kaka po akendaka toyo kaka boy. Kabi non, prends ton temps. Yoko ina belvi ovanda na ye, omela na ye. Belvi aza artiste et comédienne oya salaka akomena biso ba filme. Suka na ba filme na ye. O nyonso bakoya nango ya libanda ya filme etali yo te parce que Congolais oki koya kolobelo loko moko ya lokuta pe olati yango. Donc ngai soko ozaka pembeni ya mama BBC soko linga ya Belvi to kolinga ye soko olokoti na chaîne ya mama BBC oyina Poutine na sima ya kokota na chaîne ya mama BBC okobaluka yeah. Parce que na pesaka ba précision soki olingaka Poutine te eke okoyi na chaîne ya BBC Mpoi TV okangami po kuna ocomprendre que non nabungaki eza nde boye azwi numéro mama BBC limbisanga mama tala boye mama napesi yo raison yango bayinelaka mwana bato mpona nini. C'est normal tokoblige te bato ke non bolinga kaka Poutine non eza choix na yo. Nous on a besoin ya ba oyo bazaki ya kokosa bakosaki nde bango ba o balingaka Belvi te na bango moko baza na ba raison moko personnel it's fine parce que Belvi aza wana te mpona koloba ke non bato nyonso balinga ye. Nga mama BBC na bundana na bato o nanu bayina Belvi for nothing bakosi bango. Vous êtes dans la grande famille. Tout ça à la part des choses. Tout ça à la part des choses. Tout ça là, ceux qui ont coupe du monde, ceux qui ont coupe d'Afrique, il y a match. N'est-ce que tout ça là, attention, bon cannabis est gagné, bon cannabis est gagné, bon cannabis est gagné. Mais ça n'a pas place au bolé là, bon cannabis est gagné. Mais s'il s'agit, il y a quoi qu'on finga ba joueur, pour finga bango. Chancel Mbemba wana asala kasuki la fierté. Moi je suis pas trop foot. Mais na façon batu ba sekakaye façon batu ba sekakaye pour na français oya lobaka. Est-ce que français et talibino na nini? Bino botala oyo ya salaka sur le terrain. Ozomona place onga na ningaka
conscience nalinga mayela bato ezonga Belvi azosala mosala na ye bien mais bino besoin na ba histoire moko ya ba histoire fondée po boyinisa Belvi et pas bato siko ma BBC pa za wana keno wana ekoleka te po wana pe kutu esili tout efface yango po ekoma de bouche à l'oreille landa mama BBC na ndoko comprendre makambo ngo ndenge elekaka tokomi pe référence soki olingi comprendre makambo ya Belvi bien kende landa na mama BBC wana ndoko yoka. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi bolingi bato nyonso bayina Belvi? Par rapport à quoi? Bayina Belvi balinga mutu na bino bolakisa biso nini yango capacité nini ya mutu na bino oyo aedika kamas zéro. Il y a rien. Il y a rien. Et boye bakeno esalaka mabe. Esalaka mabe. Totombo la star. Parce que aosala musala moko ya bien et puis elle fait la fierté de notre pays. S'il s'agit au Loba, Belvi, elle fait la fierté de notre pays. Na répéta kango na loba kango toujours que non lelo centre eza centre nini yango efungwami kuna so centre culturel soki nini yango wana au mwasi nani chic ya utaki soki na Ghana soki na Côte d'Ivoire na oya yaki jour inauguration ba place a bongo bomonika ke non manifestation moko eza il faut to benga ba comédien ba artiste et voilà to bokanisi ke non Poutine ozanga au moins pe bato musu ba ozonga na sima ba bobenga nde Belvi place onde Belvi akoyo Belvi nda oki ko kava makambo. Je vais juste vous interpeller ya koloba ke non Belvi azaka kapo na famille libota te. Belvi elle fait aussi la fierté de notre pays qui est le Congo. Toya na ba fitilité yango na ba fitilité na biso sur les réseaux sociaux mais to tia na mutu na biso na babuzo bato elekaka. Elle fait la fierté de notre pays qui est le Congo. Neb Sabino, na ba Brazzavillois, ba Togolais. Moi je suis à Côte d'Ivoire. J'aime bien Belvi, Baobenga, na Côte d'Ivoire. Est-ce que il y a même les anglophones au balandaka Belvi, bao comprendre muke lingala. Mais grâce à Congolais moko pembeni nae azo expliquer. Toza na ba témoignage. Mais ça fait mal ya komona ba pays mususu bazota la belle vie, bazo apprécier belle vie, mais ba ndeko nae propre ba niveau kitisa. Ce qui est malheureux. Okoyoka Brazzavillois abengi yo. Aole la pona belle vie. Brazzavillois. Encore Brazzavilloise. Et puis jeune fille t'es maman. Nous sommes pour un film oyo bazotala ya belle vie. Mais pourquoi son pays, pourquoi les peuples congolais baolinga kokitisa muto boye bozane na mboka na bino? Eza richesse. Et sa richesse. Bref, la grande famille, tout le monde qui est déjà making off, Ezaki Lobby, c'était juste 13 minutes. Alors, toujours ébatté, jusque-là, tout c'est là que non, making off et matata, ba R, ba minute plutôt. Mais bango moko ba yebi to yebi que non technique ezala kana ba caprice musala bazo sala pese eza makasi ba département ou encore banane eze belé alors tous a toujours patient ya que non ba on matisa sous biso making of et aujourd'hui je crois toko ba coacher la biso présentation il y a film autoko banda lobby na titre il y a leçon morale présentation kozala lelo
sur Mana Teaser. Pour l'obi déjà, to banda déjà filmé na biso mercredi, to banda filmé na biso. Alors, famille Libota, tous a toujours branché, tous à la bonbon, pour na kotombo la star na biso, tous à la wana bien, ba fitilité, wana vraiment to kota na katité, to tombo la penza star, na musalo azo sala, o ezo mona na pezo ganga. Alors, je vous aime bien, papa bienvenue na Montréal, monter ma maman MG Bambote Nabino, maman Mami, monter ma papa Biba Bambote Nabino, et voilà, vous avez belé. Vraiment, Nzambe nanga pambola bino, Nzambe nanga za nabino. On est toujours ensemble. Merci na bande konyo so bazo considérer musa na biso. Merci na bino nyonso pe bozo komela biso. Tous a toujours focus na Belle Vie Télévision, na Candy Star P. On a pesa chaîne na biso boye biango. Alors famille Libota nazo senga partout dans le monde, manifestez-vous. Je vous aime, alors bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.